Soki nambandaka. Soki mbandaka otuni mutu. Réponse en peso kanso akatelo lingala. Donc vie pe na kati ya société net nambandaka ba vivaka bongo. Kinshasa, Bana Poto, Bana le monde entier, pas vacancier, Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour la copément, pour Nabino Batbolela luxe Yamakasi, Bazalina mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places. Confort et l'alia ou à niveau ya 2 fois té, awa ezali pour na ba fête Nabino Batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, toba croisade, boya ko sala a boza mo bimba. Na Bali Center son bazana mi bangé na ba terrasse mi balé moko ya kati pe ya libanda côté ya Bilubu bazana mo bangé na restaurant balambaka cuisine congolaise africaine européenne américaine pe continentale meka supu oyo kelengi na Bali Center bazana ba chambre ya luxe o kondimateke awa eza Kinshasa au niveau ya confort ezali awa il faut kolukela ngo kombo bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon e bongo côté ya ba appartement engaye bazali na ba appartement ya qualité supérieure ya chambre moko 2 chambres salon cuisine salle de bain pena o ya 3 chambres salon salle à manger pena 2 salles de bain côté ya courant ko banga na yote po awa courant ezali 24 heures sur 24 soki courant ekei mo bange na groupe peli boza mobimba pe côté ya sécurité ekuba po na bino nyonso tala ko banga na yo qualité ya service ezali awa te po na prix mukie Oza Kosepela. Flat Hotel Bali Center et Zoamina Avenue Tropique numéro 83, 7e rue Limité résidentielle, na place commerciale, référence clinique Bondeko. Pour la réservation, au Bengi Naba numéro Oyo, plus 243 81 799 82 47. Topo Bengi na plus 243 82 34 121 62. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Malotuni mutita mususu boni ayebiso alobi na lia kite otuna kinga okotuna mutu eza ombote na normal mutaleki aleki okotuna mutu boza malamu otuni biso toza malamu poto la muki soki tola muka kite kaso tuni biso mena okama mutu pozo ka ba j'aime azan pour ça a poster ka photo vidéo a kufi e kama sangai namoni mutu moko atika filme nanga moko akala a commenter tatika kie mais tango oseka mutu yo pozaka na nzoto complicité wana eza nango répétition te soki kaka kolobi Aisha lelo bengi biso papa vidéo mama kalunga boya bosalanga boye ozwa biso ata 5 minutes te so bibosa nkande bovana to sala mpe si to panzani ngana ko tambola malebe ngana na 26 ans ya carrière bana bandi théâtre na 93 leo toza 2019 est-ce que tango yozo sa bongo po tena konta mambo wana nyose zaka po bato bazokuka bazoboya kopusa makanisi musika mutu azo tourner ka makanisi zo baluka ka place moko on a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo!
chez Djonga Nganda Taba. Cadre kitoko pona kolia pe komela avec impact toujours. Oyo abongisa libino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi chez Djonga Nganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonga Nganda Taba awa musale salama kitoko. Tunanga nini? Chaque week-end ba bendi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya defoite oza koyoka musique oza kolia taba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defoite. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, Nani, Aïcha Okoko, Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, Oye, Abimana Ndenge nae, polémique ezate, Aluka buzz te, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, na ba programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, nyonso information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, ba abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, Bozéane. Bana diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Maintenant, quand mon moto pose au rabat, j'ai à poster qu'à poster des filles de gars. Oui, comme ça, on a mon moto à tika fille, on a moi à cala, à commenter ta tika, qui. Maintenant, on sait qu'un moto pose à Ghana, on sait que c'est bien, c'est bien, quand on a Zaraki, c'est pas fait le dos. Et je le dis, si nous avons là, sans problème. Je vais te donner ces deux mots. Yondo sali on va s'arrêter. Mbote bandeko batali ya AON ezali chaîne YouTube na bino ya Aïcha Okoko Network. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment ébélé, vous avez sur confiance, vous avez compté sur lui. En tout cas, tout le monde makasi le qui a travaillé depuis plus de 5 ans, pas d'insites, pas de polémiques. Merci parce que vous avez facilité, vous avez raison, c'est sur Aïcha Okoko. Confiance n'a pas si mbote n'a pas réseau parce que network est un réseau. Network is a réseau. Ba réseau na zana to zana na Canada tout à l'heure. Ba to ba ya menga na Canada, la pesi bino mboto ya menga na Tokyo, na Japon, na pesi bino mboto ya Afrique du Sud, ya Dubai. Boza partout c'est na tambola ki na batambo na bo ya menga kitoko. Tika tenzambe na lola apambola bino. Mais lelo to na AON, Aïcha Okoko Network na yambi ngana zarami côté ya Jolie parce que elle ba ya Jolie. Donc on coupe ça mais parce que bobi alinga oleka mingi te mais soka leki soka pesi une opportunité faut saisir ango pour aller ka trotter banazi barana motema lelo to ameli bino ya Jolie mama Kalunga na kata AON Aïcha Okoko Network na AON lelo mwasi oyo atombo la penda culture na biso na nzela théâtre où tout le monde le soka moni faut retenir que le roman toi c'est comme moi conseil lelo a honorer biso na kata AON aza invité na biso ya yambo to abasi to pesi mbote mama Kalunga mbote Aïcha Okoko innovation mususu ya Sika Network. OK. Merci beaucoup. Ya Jolie na tout ba no masona biso boni na santé boni yo. Grâce à Nzambe, toujours vivre. Toi bien. Vous êtes bien. Non, la majorité.
Joli c'est moi, non? Ouais. Comment on a des jolis, des jolibilité. Jolibilité, tu as joli. Ok, merci beaucoup aux invités. Nabiso na nganga ya bombela ki mwa koyo. Ya yango yo network. L'accès ngano baba. Aïcha Coco Network. Bon. Je dis ezelo mo qualité donc si moto la tango sans problème. Ezate ko la ti baby mama. Bon. Yondo sali ba salate. Bon. En tout cas, merci pour l'honneur. On est RDC, mais Tobaxi Kaka, au pesa ya mwana mboka. Donc bio. 100% bio. Merci beaucoup, ya Joli Kalunga. Bon, quand tu es poli avec le yaya, bah, accompagnons toujours. Il y a une bonne évolution. Moussala, tout ce qu'on a mondoueri. Ou le bani. Évolution Moussala est bien. Okunda mondoueri, mondouera comme histoire. Parce que Azalaki, Azali souté. Tokokutana kana ye, mukolo moko, tamsusu. Ce qui est sorti, à surtout kutana. Pour liwe zanzela mutu nyonso ya mutu akanga nzela wana za te biso tuza toleka tuza ba passager biso nyonso alors on dirait que biso totika la vie continue. Merci beaucoup Yepsebso. Mais est-ce que lelo ezapena bana banda carrière nanga nemba ba star nyonso mboko ba jibe ba papa wemba ba kester do ba zebele ba fali pour ba feregola ba mesen ba kai mais yo non na yamboti parce que ba tu ba reprocher nga bien je suis devant ba ça faible so ba inviter ne ba za ba ça vraiment faible jusqu'au secret no travail za nini c'est que nous on est travail est-ce que le logo ça va l'indépendance network ou ba ce qu'on a ici na AON est-ce que vous allez c'est que travail za rani parce que so mutamonyo ka be ma longo la suite zati c'est que travail premier za na musala kolingango kolinga musala na mingi nde comme ça au grand kolinga sous inspiration za nzambe muto asala ke muto asila kate akitaka te akoyaka te alalaka te ata bato mosusu bazoleka ya otikala wana eza mutu te eza mpe mérite te ezaka grâce inspira na nani na travail oyo na mama bomengo ouais so mangala wana nga tona besoin nango siko mangala wana ya yo ezaka ni katakata machette ezaka ni ozolaka kaka nango eutaka wapi nalobake so oye na mosala bato okutaki deja mosala fo bakisa un plus eza to ye tokokani so tokokani omoni te koyo tia nde molunge na kati ya mosala bato fo ya koapporte eloko moko boye oyo batiangaka ngai nayaka na théâtre mpo batiangaka namoni ke so nakoki kota ba jeune fille ta mosusu na omona na bien te nakima na okota bamama ngai so na bina sa jeune fille na osango très bien me nakee na okota bamama te parce que baza mokie mais na ye na eloko moko ya sika oyo ezalaka na kati ya société théâtre eza déjà miroir ya société fo tolakisa mpe bato bakataka mangala libanda bazali soki enda mbandaka soki mbandaka otuni mutu réponse apesa okanisa akateli olingala donc vie mpe na kati ya société neti na mbandaka bavivaka bongo koma nango normal otuni mutu ta mosusu boni ayebi so alobi naliaki te otunaki ngai okotuna mutu eza ombote eza normal mutu aleki okotuna mutu boza malamu otuni biso toza malamu mpo tolamuki soki tolamukaki te kasi otuni biso ozomona donc eza eloko moko loko eza ya société soki obombango te mutu moko fo aye akolakisa miroir wana mpe de mama Kalunga aye na particularité moko bon. Merci beaucoup. Mais est-ce que votre bonté sur un network na ishoko ko ba bi mama Kalunga ye tout beta masolo. Dio on a vu de loin, aujourd'hui vu de loin, normalement à chaque fois batu bazo poster ba photo vie de loin ma belle mais ozo y a toujours une intervention, moi faut la savoir que non aza bien. Tout ce qui se passe tout autour de vie de loin aujourd'hui, aza vous amener la complicité makasi yonaye. Je te dis quoi? Bon, nzoto, la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. Atato sa musala mukomo pe nzoto ko bela. Na ko sala na ko forcer mais son nzoto ya makasi to ko kate. Donc vu de loin, aza malade et senga lisumi na biso. Biso to ko sungi peut-être par exemple physiquement toye to sungi to talier mais spirituellement ka nzambe soki ekomaka mambongo esenga mpe mbongo mpo azwa basoin
fois du matin mususu libanda nde yango susu na biso neti nga pena na motema na nga en tout cas susi eza makasi parce que chaque jour nazwaka ba appel surtout mikolo ndeti bato bazwaki bazala posa ba like na bango ke vide lo akufi c'est bien yo ebi kote bafutaka ba like bo pour muta ko j'aime pour muta j'aime bakofuta na nga la mona rate maintenant kama mutu pozwaka ba j'aime azala posa a poster ka photo vide lo akufi et comme sangai titre moi mabe akufi ou bien salibo nzoto eza motau mutabota makakoli asali vi pe mukolo moko pe nzoto ekoko bela mukomo pe nzoto ezongi makasi ngabe za maladi musuna bela kala soko tali film ya kalungu tali ko sepela te me ko sepela ka mangala ne me ye mutu pena boko tala yo ba non namoni mutu moko atika film na ngamo akala a commenter tacheka kie mais tant oseka mutu yo pozaka na nzoto oseka c'est bien oseki ndenge kalunga zalaki seka pe lelo biso toza po sa vie de l'un azwa traitement abika po tozongela isu musala dio ne sara bien. Merci beaucoup à maman Kalunga ebisa biso sikoyo na bi ba film mingi bosanya di na vie de loin ezaka préparation ezaka répétition parce que complicité dans la vie de loin tout ba nyonso commence à monika film comme maman Kalunga vie de loin bazo somba facilement ezaka question ya liboso ezaka permis bali est-ce que ba film tout bosala vous se retrouver là comme il faut tout ba utiliser bino ka bomba le ka bomba s'enrichir biso sala ka musana biso musala na ko sala lelo tamsu yango tene na olela tamsu na olela musala mususu musala nzambe moko nzambe kuta yebisaki ye yo kotongela ngate mwana muto otongela ngate umoni tamsu biso to sala lelo bat ba olela tamsu bana biso mais to sala ka nde bolamu mingi ezate na sali muto ata soki s'enrichir ezaki musala na ngape na sa musala nga na kota na côté na été par exemple ba producteur aye asali musala ki a multiplier ata soka zimbo nga contrat na ngato signaki esilaki na bandolande teke yo bongi po tsaki nga bona bono aw sa vie na nga pe na sa vie na nga na continuer kana musala nga o bat ba ebelinga au fur et à mesure nazo salango lobi omona kaka mama Kalunga komi pe mutu munene à travers musala salaki parce que le temps na bando boya na oboya kaka musala on peut aussi la visibilité peut aussi la biso peut plus sa visibilité omoni donc ata soki na se retrouva ki kunate nzamba afongola porte mususu omona kaka Kalunga lelo a changé au sa théâtre sa publicité siko na binazo est-ce que le son la vie de loin question na bezaki complicité dans la vie de loin vous avez pas répétition tous les hommes sont besoin improviser comme malamo te ngana yebi vie de la pa yebinga ngana koza na oloba n yebi ke vie de la oloba d donc attention na lobby boy akovana ne kutu kimyanga mona répondre na place na ye ngape na ko loba boya répondre na place na nga omoni me dit toi na complicité mobo o na yebi te kusoko travailler mingi complicité wana eza na répétition te so ka ko lobi Aisha lelo bengi biso papa vie de l'un mama Kalunga boya bosala nga boye ozwa biso ata 5 minutes te so bibosa nkande bovana to sala on peut si to panzani no to yebani makasi est-ce que de fois ezapé que nous jouer na mutu mususu ozo la pe 4 que fait les avis de loin c'est comme leur si ezapé ozo jouer na mutu réponse ozo zela yango tozo ozela ngoto bi so ezaki mutu so ezaki vie de loin amsusu mbela komisinga donc okona comité mais comment bon on peut complicité pena sai fiston ba jour trop bozarna complicité ma casse pena sai est-ce qu'avec le ça passe les carapé bien ouais nde toza boye il faut yebaka mutu ngana zata msusu na vandi binga loko so to sala ngona fiston eleka bien makasi et puis dio wana situ na ba visiter dio na ba c'est bon omoni mutu faut pesa kaka na musala no faut lingango soko lingango bat nyoso ba ko ma petel boso na yo veut dire musala oyo ata mutu alobi no ndeni ekoza loka pasi meta msoka ngi suka bola muki boye nzamba inspiré du susu okokimba mo mutu wango. Merci beaucoup maman Kalunga mais question n'importe aussi c'est la biso tout à l'heure et ça biso lelo
yo za muto peno évoluer nini na musana biso ya théâtre ce que on est le moment reproche ba leki bazo ya lelo nini ya malamu zo mona pa na bango nini pe ya mabe zo mona ba leki na ba yaya parce que mutu pa ko zane mukolo abanene pe libuka bani na sima na yo oui eloni ma be ozo mona parce que bazo ko accuser bino ba toi théâtre bi baza trop pressé bali ko zo nyonso à la fois bali ko pesa image ya obo bazate siko nini oyo yo lelo ozo mona ke zo bomela musala théâtre premièrement ngana olubana na bano bazo ya sika oza mukolo to mwa muke elo onyo se banana 1 so bani ko brûler betape omoni okoma na suka kuna mususu otikala ko yeba ngote omoni tozuika lokola par exemple moi naza mwa muke mineur directement papa aleki kuna bale monte ba âge ne mususu ya classe ba âge ne mususu ya okene moi journée culturelle babilo mususu monta musa moni ngote bidi a brûler betape babilo mususu ya ko sala selo âge na ye asali ngote donc ngana ko tambola malembe ngana na 26 ans ya carrière bana bandi théâtre na 93 les autres à 2019 26 ans ya carrière veut dire so boti mona na yo a komi na 26 ans on a 18 ans si classe abandi asali gradué na 3 ans asali 2 ans na ya nini tom susu kala tuzu sa master na ye omoni donc il faut kaka to landango malembe caméléon akufaka te po akenda malembe donc malembe nde o réussir pour bana mususu ba na théâtre lelo ana posa zwa mbongo lelo ana posa comme chef à groupe lelo ana posa ba lelo ya monde ba ke ko sokola oke ba sokola yo tant oke ba sokola yo ba sokolo elo onini ba tiekati nao oyebite ba longoli yo ba ne combien oyebite est-ce que so ba sokoli yo moi na 2 ans oyeba yo obiso tozata bana ina na lo ba ke ngamo mama kanunga moi na abanjolo baliboso na komba mama kanunga est-ce que tant yo zo sa bongo po tena compte mambo wana nyo sezaka po bato bazokuka bazoboya kopusa makanisi musika mutu azotourne ka makanisi azobaluka ka place moko alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka bapoint essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José. Alors tant makanisi zo balukaka place moko obi bon nga azaka na posa succès ngo esaka 2 ans 3 ans esili eloko lukaka ozuite et puis bilongi ya bato ane bungaka nyonso na mito ya bato oka mutonga ute osaka succès mikolo elongi neke wapi elongi bungi po ani po kenda basokola so maika ukina nzoto succès nyonso pe kauki. Merci Maman Kalunga. Tant on peut prendre nos fungoli vraiment c'est important. Est-ce que lelo ebi qui se continue à théâtre? Qui c'est un peu le coup et mon na bonté. Beaucoup est spirituel. To mona te. Na misana ngo yaka koyeba na kitango mutabiye papa appeler mo wu ali mwena. Donc on mona ozaki susande nyo. Si ça on attend mon pousse boni, ko toujours boni. Donc a sepel ne ka mo muke ici. Tu vois.
regret na musala wezani ba regret na openza makasi ba diaspora ba otala yo ba otala monde entier mokili ba regret na makasi na musala wezani biso so toza besoin ba tournage na biso to tournaka pour ba sepela mais comme on attend mo poster ba biloko na yo on a ba bandi finga bandi ko finga mais bino bo na stress on se déstresser au tie mama kalunga au moni ke loka mabe woni est-ce que conseil ezalate bon miselo ko ba roulage na biso bon boire na conseil te oui biki fona mutu atambo akoti sans mabe na pc conseil ke mbalasima kokota subete na okangomba mo okangi eza bato belé batemika wana bafinga batemika wana donc bakomi lokwa bato moko neti yemta lakisa ki musala nga lakisa ki ona ndenge wana tosali yango bondeni mais so to tourner ka to linga bino biso za place to linga la salaire pe to na place monte to zo salaire na 26 ans ezali na ba société mususu seke na komo ziba ba de compte final na mais neti bo na yebi ke lelo so na kufita mususu na esili bana na ngai esili kaka donc to bunda ka tant to za bon mo tam sule na beli vide le ability to luka ba lisungi ya bato mais to mona ke lisungi zo ya ka tam suna mo malembe ti tam susu kokoka o moni ke tam sumu tam soigner na ye moko abiki tant boya opesa nani mais ya sala musala pona biso pona bato o ba sepelaka so alobi lelo na tiki mais okaka kotika te biso tolingaka biso ba fanatique na combien na yo et ça répète mon faut sunga biso tande to sa musala ta soko contribuer te na mbongo na yo mais na ta na conseil mama kalungo moni place ande ngo salaki ko sala bongo te sala ka boy mais biso ezala te ka so tala ye kuna nenga zali ye kuna na zaka na machine asala ka moto biso nyonso tokela makala mutu moko so nzamba sala ka biso te mbe to zala rapete so nzamba sala ka te mbe to zala te mais na place au finga conseil mutu yebisa mutu ke oyo sali eza bien te sala mbala sima boy ngape na ko expliquer est-ce que landi histoire bande tibo il faut akina zala kaka na altitude wana moni. Merci beaucoup to sisi na biso penza passer message na ba oya yo nyonso parce que oza mokili mobimba oza monde entier l'autre mec na joli et uti na joli biliti omoni vraiment yo mama kalunga zaki invité to so la pas so na pena bino passer message na ba diaspora nyonso ba obazio na AON et pas Aisha Koko Network on esa ba moni bato wazio lelo na AON ba to partout monde entier ba diaspora oza na batu belé mokili mobimba o se pesa bango bato nyonso obolinga mama kalunga olingaka ba pièce na biso to ba rappel mingi tango za posa ota théâtre na famille yo bokilo na yo mobile na yo bana na yo kotaka na ba chaîne Oben Salté zate www.jolikalunga TV okuta ba théâtre ya bien nagna lancer ce message mo na ba diaspora bato ebele bakanaka bota bazana bana na bango tina suka mais bana batikali ba parents bakufi le 29 juin pour lancer les enfants du Caire ONG les enfants du Caire où ils en avenue Kama numéro 20 ba orphelin bazawana mutu alingia sunga akoya kusunga partia poto bokuta na papa Thierry France na Kishasa awa d'ailleurs ba numéro soko bengi no kutuka mama kalunga mama nyoso eza o mais bana wana bazolala na condition ya mabe bazolia malamu te malgré bazolia baza 67 enfants baza na besoin ya mwana moko bana mibale bala na matela moko matela za $40 mutu alinga ba orphelin o yebike o viva vie wana mona baninga na botanga na bon parce que bana musu totanga na bon baza ba orphelin bana wana ba souffra tamsu baninga na bon bana classe ne ba fotela bon ba nervade to mona ngo alors mutu moko ozo saka na mbongo ezan bato musu pesa kata musu $5,000 $10,000 babwa kayo bayemba yo bato kosunga nde bango wana parce que baza na baboti te bana lisungi te ba vivre na bango malamu te tamsa olia tamsusu eloko moko o asepeli nango te alors bana wana bala na condition o bana bino balalaka le 29 juin toza besoin ya ba $40 na bino na chaque matela bana mibale balalela soko ozape sponsor ya bato nyonso ya bana nyonso et ça biso malamu eza ngo ebele te yo calculer kaka 2 bana matela moko. Merci beaucoup.
aussi si ba oya yo batalo ba mais sans au monyo ba c'est carrément moké. Pas c'est cas. Pas c'est cas. Ya moningai. Faut bisinga to ba s'abonner na AON na biso. Bato ebele bo s'abonner na AON. Aisha Okoko Network. Network. I speak small. Ya biso ya ngwana parce que biso ba ku anglais to bando linga honte ndi rattraper biso na kimokolo ya ma benyo so sala e ko rattraper yo kimaka ku anglais lelo lobby tant bando kele ba côté kuna anglais comme il passe ngonga easy bo s'abonner massivement na AON Aisha Okoko Network. En tout cas ba bisous na ba fanatique nyonso boninga mama kanunga de partout ngala mona ninga bande kangela ba kombote po boleki telme be non ngala kanga ta ba numéro de téléphone ngala koza na répertoire mo mala mutuna donc na kanga na meso banazi net ba kote so ba chini kuna wana seko kene so ba fule lukisu sege talomon na suki kawa. Donc batu nyonso lidi mosu batu nyonso tonton bambote na bino batu nyonso donc batu nyonso za côté kunomoni so na komo kama mabanga na kata na ya sima host mufungizi na Canada côté Aisha uta sima host mufungizi donc bambota trop na batu nyonso ka oboni na mama kanyo na mona et sinon. En tout cas, un grand merci à Juvence, la prise de vie. Babibo s'abonner massivement à AON Eza Aisha Okoko Network. Sur le côté, on a hésité noter. Donc, comme bien le PK, on a beaucoup de s'abonner massivement. Et pas na biso to ezo tenter parce que toi bananzambi. Les gens dans David tenter pas pour ma gouliette. Les gens qui tenter. Tant à bimika on a des mabanga bo parce que biso AON Aisha Okoko Network. Nous salande to ko sala rapport na bino. En tout cas, un grand merci à Juvence. Merci na batunyon sur la conseil, na bon encouragement pour na lelo. To sukawa. Merci, bye bye. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, nani, Aisha Okoko, Aisha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aisha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, voyez, Abimana Nderenae, polémique exaltée, Aluka buzz te, Kranet Solobi, Aisha Okoko Network, et Yelibino, Naba programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, Nyoso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, abonné à Aisha Okoko Network. Aisha Okoko Network, Bozani, Bana Diaspora, Yewana, Aisha Okoko.